jamais reculer. Nationalistes, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la. Spectateurs, chères téléspectatrices, merci. Comme d'habitude, Nane Boyamakabiso Nakati Yaba, Salon Nabino. Et comme alors l'isolo, Tovandi, Tozo Solola. Yangwana, Tozang raté quand il s'agit d'un problème ezali important. Ce qui problème ezali etali babola. Tozang raté. Toi invité Mopaya, toi invité Moto. Moto yazali concerné de façon à ce que après sabiso comment explication na isika population baza qu'on comprendre peut-être traité. Ce n'est pas la première fois que banda collaboration wana na compagnie moko munene. Compagnie de société wana ezali SNEL. SNEL oyo azo sala que sans courant développement paysalité bakoko so ezo sala mingi. La kanisi avant-hier, bomonaki ba image moko to lekisaki ezaki penza ezaki koloba les images qui ont parlé et qui parlent oyo makambezo lekaki na commune à Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons contacté Bakonzi oya SNEL de façon quand même ba ya koyebisa biso biso tomoni lokwa bozomona na ba image oyo population azolela population aza ko se plaindre population donc ba client SNEL oyo ba monike ça suffit et pillage salami ba porte kei ba câble kei est-ce que ça malamu to jaze ki bon to kamata to benga ba konzi o ya SNEL baya ko expliquer biso un peu qu'est-ce qui s'est passé exactement comme d'habitude on ezai ki toko to éviter pas ni ne katami to zaki na directrice oyo ya SNEL oyo to bandaki déjà quelques émissions pour ana ko sensibiliser tozo mona eliso soute mais wana azaki to kamwe na biso batamite amabe to sepe nini ba pièce SNEL Maman Ali bonsoir. Bonsoir papa. Maman Ali na moni lobi o tokaki yangona to invité yo mais na moni na invitation wana ozayo mon côté oza na moto na ibani na depuis longtemps un grand ingénieur na ngia ko parola mafudate Butamuntu bonsoir monsieur Léon Makonga. Bonsoir monsieur Léon Nembalemba. Comment vous allez au moni? Nazamalam. Ok. Maman, bakomi c'est ça copier SNEL. Image tout ça comme on a battu dans le biso, bakomi c'est ça yo. Si c'est meko baluka 9. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et avez-vous un message pendant pamakamani wana ibandaka muke et puis ekomi munene. Qu'est-ce qui s'est passé et message ino yo boye opesa population yo basolanda Molière Télévision. Merci papa. Qu'est-ce qui s'est passé au Butaki Koloba? Quel message Zoloba? Mais eloko eleki eza eloko ya isengote. Soki likambo ezali lolenge yango ya kubongisa likambo nde yango wana te.
koboma biloko ya SNEL kozongisaka SNEL na sima parce que population a lobby aza na mécontentement aza komona courant te courant eyaka na butu bongo soki courant eye na butu ndenge yango ya kosala mpona koyeba information lolenge yango démarche o population akamataki eza kitoko te yango za komona makambo eleki na bilili bongo oyo nasengeli koloba na population ezali koloba que démarche wana nde ekopesa solution na problème oyo bango baza nango posa te démarche wana yango te démarche wana eza ya balabala démarche wana eza ya rébellion démarche wana ezali kikuluna démarche wana ekobotisa électricité na bandako na biso te ça ne sert à rien démarche yango ya solo nakanisi lelo directeur oyo nga naza na ye awa akoexplike population eloko nini tokoki koobserve biso population bana kin eloko nini tokoki kolanda na kati ya bouche autorisée oyo ezali SNEL. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Avant nakota na information otobengaka yango songisongi.com Boutamuntu n'a préféré, quoi que, Toyibani, mais n'a préféré se présenter au Moko officiellement. Vous représentez la SNEL en quelle qualité? Ngai Nazali Léon Makwenge, Kapitila, directeur régional, il y a Kinshasa Nord. Kinshasa Nord, il y a 5 communes, il y a Gombe, Barumbu, Kinshasa, Kasavubu, na Lingwala. Ok, merci beaucoup. Quel est le message Mbutamutu banana nepanayo? Ba détail wana mama yemoko ndenge a défendre ka compagnie ya organise kutu que compagnie ango vraiment ndenge alinga ango mais et comme ça ce que na yemoko bazo linga existe hein. Quel est le message que Olingo Pesana nous na bateau yo balandaki incident au elekaki na commune à Kinshasa? Merci beaucoup papa Molière. Lokola mama oti koloba sikoyo société oyo eza société ya biso moko ba congolais société na biso moko société oyo eza ya moto nyonso lotiliki oyo tozo produire tozo distribuer pour la moto nyonso sosi na biso na musala tosalaka po moto nyonso azwa courant toza na kokoso mingi mais to kangi maboko te tozo sala makasi po batu nyonso bazwa courant. C'est vrai mikolo oyo batu wana bayaki base manifestaki na Kasavubu eza parce que bamonaki mwa ba délestage eleki ba coupure moi ou bien bate ba délestage moi wana on dirait que eza mingi te moi eza incident ou bien eza le maka batu babaye o balobi ça suffit to bengi moi ba délestage parce que ndenge na lobaka mbala sima Kinshasa Pointe nango sikoyo eza na 480 MW. Pour le moment hein, sikasikoyo toza na déficit ya 130 MW par rapport ya Kinshasa Mobimba toza na déficit ya 130 MW. Donc toza au moins na ville ya Kinshasa na 350 MW o tozo distribuer sikoyo aux populations azozwa courant sikoyo yango nga na lobby eza mois de l'estage parce que eza Kinshasa Mobimba eza na molilité na lobby sikoyo que SNEL eza société ya biso moko lotiliko tozo produire eza ya biso ba congolais bosala confiance na SNEL azosala yango na yoko pesa information ya bakonzi ya SNEL et nde seule source toza nango ya ba information ya solo yango yo que kokende kolokota ba information na katikati ya balabala information ya solo eza nini déficit tozo enregistré mikolo yo toza na deux groupes eza hors service G26 na G24 G24 eza depuis novembre 2014 ezalaki hors service bakonzi batiaki makoki bazo bongisa ba groupe nyonso wana mibale
G24 misala esilaki déjà. Il fallait zonga na réseau. Mais na tango ya ba essai, tango bazo sala ba essai, ba constater que moi défaillance moke eza na alternateur. Taka. Et comme ils sont ya mutu mbutale. Et comme ils sont alternateur, bon on démarrer les années. Côté démarrer les années. Na radiateur. Groupe ya kati ya centrale électrique, ils ont le même fonctionnement, même système que Katia Mutuka. Biloko tozaka na Katia Mutuka, ils ont à petite échelle, mais na Katia centrale électrique, tous ont le même équipement, mais à grande échelle. Donc la dimension il y a minene. Donc alternateur on tozoloba, ils ont minene kutu kolikanda ko et c'est notre famille. Ici je parle aux alliés ingénieurs. Aux alliés en tant qu'ingénieur, maman a commercial. Maman a commercial, yoza ingénieur. Exact. À vous. Alors, alternateur, on a une défaillance. Ba expert, bazana inga sikoyo, les ba expert ya mboka na biso, na ba expert ya bapaya, bazo sangisa mayele na bango, siko bazo sala mwa misala na alternateur wana. On a groupe G24. Totikali na 10 jours ya pamba. Donc là papa Léon. To comme bongo G7 les années. Il doit avoir ma vision tout ça glissement. Côté à G7, donc comme G7, G23, G24. Donc G bon comme bilan comme na G combien? Merci papa Molière. G24 oya groupe nabiso, G wana eza groupe 2 wana eza centrale Inga 2 et 4 wana eza 4e machine ya centrale Inga 2 de G24, tandis que G26 eza groupe ya centrale